Mbote bandeko, bienvenue na chaîne Nabino. Est-ce que infidélité ya mwasi balimbi saka yango? Oui ou non? Bo répondre nga na ba commentaire. Soki bakoki pe ko limbisa infidélité ya mwasi. Ndeko na biso akomelinga message alobi boye maman. Nazana mobali na ngai tovandi ne bambula toboti bana. Mobali nanga aza mutu moko azaka kimia te. Amonaka mwasi aleka te, amonaka ndeki aleka te. Mais achaka na ye ngai à l'aise. Achaka nga vraiment à l'aise, akipaka bana. Amemaka nga ba vacances, asombelanga mutuka munene, nazalaka nanga kimia, nazalaka na boyi, tout ça nazalaka à l'aise. Mais nayebi ke mobali nanga c'est un homme infidèle. Donc ye penzako papa na be fidèle ndeyi. Na storola na mobile nanga mbala na mbala, na pekisa mobile nanga mbala na mbala, na loba na mobile nanga mbala na mbala, nyonso na sala mobile nanga ayoka kati. Akindaka azongaka ayaka, mais kota kolia, kota kolata, koto andaku, toza na biso na problème moko te, soki mokete, toza vraiment à l'aise. Mais problème na ye basi. Alingi komona mwasi aleka te. Aza pe na goûter mwasi ya pembe, mwasi ya mwindu, mwasi ya ndundu, mwasi ya kitoko, mwasi ya mabe, bana mike, ba maman, il n'a pas de goût. Aza vraiment na goûter. Na lobi na limbi. Po na bana ngai na salaka te. Ye mtu dépendaka na ye. Ye mtu azwaka soin. Et puis na ndenge ba bokola biso, na éducation ba pesa biso. Je me vois pas na bomaliba nanga, natika mobile nanga, po mobile nanga za mobulu, po mwasi mususu aya kozwai. Na kokende wapi? Ese bisika na kokende? Ese na kokuta na mobile ya Angelou? To mi